Jacques Kalonji. Mbote mingi bandeko balandi ya Canal Kin Télévision tozane sengo ya kozana bino na numéro asika ya votre opinion makanisi par rapport na oyo eza ko sala actualité ya mboka na biso pe ya libanda lelo tozana ba mama ya dynamique pour na changement ya mboka na biso République démocratique du Congo dynamique wana baza proche na ensemble proche na Moïse Katumbi chapwe bazana kati ensemble d'ailleurs voilà précision et c'est Geli Kopesa. Alors tozana ba mama misato auto solana bango actualité politique pour na ba mama au besoin d'abiso mais aussi pour na biso so tozana professeur Biebie Georgette Ozaire Elongibino boyebi mingi na émission oyo mama professeur Mbote. Bonjour Jacques, bonjour Pena Balandi na biso nyonso, très bonne année 2021. Voilà, tout ça, maman Brigitte Okuka, Ouazali, Moko, chargé à relations extérieures, à Tali, relation na Libanda, na Kati, toujours il y a dynamique, il y a maman Mbote na yo. Mbote Papa Jacques. Bonne Balandi nyonso. Meilleurs vœux, voilà. Meilleure année 2021. Merci, pareillement. Voilà, maman Patricia Onden Tumika, Zapena Bisu Elongo, il est passé toujours na Kati Lingo Bona dynamique, au bazan na Kati ensemble, Mbote maman. Mbote Papa Jacques. Meilleurs vœux, bonne année, na ba maman na ba nyonso ya mboka Congo. Alors, nazongeli professeur. Na lingina nazo na longolo casquette wana ya molakisi professeur Covid-19 eza na deuxième vague na yango bana classe oyo tangisaka bafandi na ndako. Ba uti ko manifester dernièrement, ba zo comprendre qu'est-ce qui se passe le corona et yela ka éducation na mboka na biso. Bana bafandi oya primaire, ba zo tangate, oya mikolo, bafandi na ndako ba zo tangate. Alors qu'est-ce qui se passe yo lokola molakisi? Est-ce que likamongo zape na motema na bino yo ça ne peut pas? Bien sûr Jacques, en tant que parent, en tant que molakisi, je ne peux pas rester insensible. Ceux qui n'ont moni bana bazotanga te bazala bana primaire, secondaire, universitaire parce que natanga ki quelque part balobi ceux qui olingo boma peuple moko boma éducation. Donc mouinio à côté libiso ennemi invisible, imprévisible oyo coronavirus aye ko troubler monde mobimba ezali pasi mingi na komona ke mboka na biso tozana makokite ya koorganiser éducation ya bana na biso, formation ya bana na biso en dehors ya ba circuits normaux parce que comme en situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles mais yo moko yebi mboka na biso tozala kaka du jour au jour au taux du jour donc oyo kweli biso ezali kambo munene en tout cas moi je ne suis pas des institutions que des institutions na biso bazo zwango na motema pour ba réfléchir ndenge nini ba ko récupérer bano bazo kota classe parce que ce que natali ba enseignement à distance nazo komi tout na mais est-ce que c'est je sais pas bazo le belango ba yebi que ba courant ezala kate na ndako ngana zana limité nazala kana courant souvent te na ndako batu bazana kingasani ba kisenso batu bazana ba quartier reculé na province kutu courant ezate pas ngana ki kuit courant ezalakate oyo bisanga bana bakolanda enseignement à distance ndengeni. Donc c'est un véritable problème. J'espère que bakonzi ya mboka bazui yango au sérieux bazali koluka ba solution mais ezali net catastrophe naturelle hein et ko elibiso mais na ba pays mususu na ba circonstances ya ba catastrophe naturel va trouver rappel la solution exceptionnelle. Alors, maman Brigitte Azanabiso, le col a une charge de relations extérieures, c'est-à-dire en contact avec l'extérieur, et puis que l'enseignement à distance, comme sous aussi développé, professeur Elobi Yango, biso toza bloqué. C'est-à-dire toza na pièce de l'échange te mutu ke kufi, to fandi ka wana, manzela ki kuiti fo mutazonga zoti Kinshasa ko lukapine mususu pour ko dépanner biso kuna. Est-ce qu'il y a une autre solution aux parents bazolanda biso bana bako ko salela même bakonzi ya mboka pour que finalement tout décanter situation? Papa Jacques nayoki ndenge mama azoloba mama azali molakisi azali mama ngai pe nazali mama mais na lero na tango oyo bana bazanga bandako bavandi ezali pasi ezali mawa mais bafai ezali mingi il faut totalela na ndenge kaka ya bakonzi ya mboka le toyaka toza kobelela
ezali ya lokuta te bakonzi ya mboka tango mama aza koloba par exemple que courant ezali te courant ezali moi-même j'ai connu le même problème hier moyen ya kodactylographie même document eza te même soko oza na bamashine nyonso na ndako ozosala te même soko olobi okende na cyber oza kosala te baoyo bazali na baparents impayés. Il y a eu des marches il y a minene esika naza komona awa tozotambola partout un paiement, un salaire. Donc tout est rattaché. Le social connaît un gros problème. Oyo, ba parents, ba maman lokola biso toza kolela, tozali vraiment un peu démunis. Tozali nama kokite ya kobunda etumba wana na ndenge senge na bakonzi ya mboka. Il faut bataler la ngomalamu. Alors, tous en maman Patricia, on est maman, les parents, nous sommes pour foutre là-bas dans mbongo classe, fate kandunda, face à la gymnastique, ça est belé, mbongo passe pour gratuité, on peut et zo monde na lokola. Alors finalement, classe on peut commis à mindondo si corona et le sous côté na kati mbongo batizo keneka pamba boy et fort ba parents zo keneka pamba ba uniforme ba somba kena mai est-ce que bino ba maman bozana solution muso ko pesa bozana loko boko ko lobana ba konzi o ba boko yo kapona likambeta l'éducation. Merci beaucoup papa Jacques. Nalandi maman molakisi ya lobby. Eza pasi na likambo ya bana classe éducation ezo souffrir. Eza république mobile mezo souffrir tant bana bazo tangate. Pamba te lobby ekomi ya kokoso. Tokozela lobby nini tango éducation ezo kweya. Bakonza mboka bazotala catastrophe ekweli biso na corona et puis ba maman pe bazotala tofutaki minerval côté boye gratuité za na ba classe mususu gratuité ezate. Classe mususu gratuité ezali mais côté nga malonga pe monani te bana mususu zotanga na mabele. Et puis nanga kuna na bulungu bana batanga na mabele. Bavanda na kitite. Tozongi côté boye na capitale ezape basusu pe batanga pe ba condition moko ya pasi. Ba maman bazo souffrir. Mais pour l'éducation oyo eza lokola moko ezo kufa. Biso tokoli totangi. Mais bano bazo na sima na biso éducation ezo kufa. Ko kufa na bango mboka ezo kufa. Tozomi tu na tokotika na bango nini pamba te éducation za kufa. Ko koloba pour la solution to koloba nini. To sala ba école à proximité. École à proximité ezani. Yango na minaloba. École à proximité ezani. Tota la tenga na za munganga nazali molakisi ya école songolo to pakala. Mba minganga o bazana communauté na quartier tel basangisa molongo ya mwana 10 pona tozana tango ya covid pona ba assurer maele ya bana. Kolobake école enseignement en ligne papa Jacques eza pasi. Nanya za na téléphone Android, nanya za na iPad, nanya za na mega. Et pas il peut makamwa réseau kuna kutokota te aoza communication. Mega eza dans le passe akenaki wondataki matembele na 2000 akolongola 2000 wana soma mega pour mona tanga nyelikama na beti mbela na bakonzi ba meka na ko étudier situation ya école à proximité ba milakisi batala kaka tenga na tangisa na école songolo batala ke tozana likama ekwei to réagir na façon likama yeli biso to za solution ya pembeni molakisi école tela sangisi bana 10 bana batangi papa Jacques pamba te soki bana bavandi bazotanga te ya kotanga bakobosa na kotanga déjà bana ba biso ko komate bakoma ko koma ba SMS ya ko sakana te ezali kama na SMS siko bazokende classe te éducation ezobe bezokufa mboka ezokufa batala lolenge nini de point de vue proximité balakisi bakosangana po ba 5 sakata bana 10 ne serait-ce que par semaine batangisa bana sinon te d'ici 5 ans la jeunesse moko dépourvue d'intelligence RDC na biso kokufa. Merci pour la mécanisation. Je crois que ministre il y a EPST, pe ministre il y a enseignement supérieur universitaire, ba yoki mécanisation ba maman ba pesi alors tolo ba muke politique pe na présenter qui maman Georgette Rosa ba maman il y a ensemble bo eli biso na plateau awa. Mais maman Georgette ngna bandayo na no mabemba la moko bato bazo reprocher bino balobi bokomi na ki se fait o ba kino balobaka bino na ensemble. On dirait union sakanga comme ya moya bino ba fier pamba moi likambo to bima na biso moi likambo ko bima fier ngo bozo mo panani et pesa dina nini lo lendo mudelwa. Merci Jacques pour na mutuna wana mena kanisi que ce qui FCC lelo esimbité balobi ezalaki structure moko sans âme sans esprit ngamu na lobi amote
cadre moko ya monene ya FCC mutalobi yango mais lelo biso tokokende kuna ngulu teja bango bato babengi biso président de la république moto attendre loboko abengi biso tokokende kuna ngulu te tozokende pe na bacondition na biso yo moko moni union sacrée déjà ndenge komi arche de Noé biso nyonso tokoti kuna na ya mabe na ya malamu tokoti kuna toboyi te eza politique ya chef de l'État mais tokokende ngulu te c'est normal en tant que adulte en tant que batoyo ba mesani na politique ngana landaka politique ya mboka depuis 90 makambo tozo vivre lelo oyo kaka ya union sacrée ya 1990 c'est la même chose. On reprend. Donc, je pense que maintenant, il faut mettre des garde-fous. On ne se met pas ensemble pour se mettre ensemble. On se met ensemble autour d'un programme commun, autour d'un idéal, autour des valeurs républicaines. Il faut définir ceux qui se retrouvent, je ne vois pas pourquoi on va y aller. Même Maman Bougine, est-ce que vous ne demandez pas de trop, besoin exagérer, caprice à tout moment, trop de conditions, les professeurs à lobby, au fait, Bolingi va payer sa binonini, Bassala na binonini. Exagération, mais si kanini, papa. Kaka ndenge mama zolo basikoyo. Binonyo soboyo kakezali, mbele la oyo, mukonzi abenga kibiso. Abengi, mwana nyoso yekolo boya. Président Moïse Katumbi aye sur invitation. Basololi ndenge mibale basolo laka. Ndenge bana mboka basolo laka. Ndenge bakonzi mibale basolo laka. Ndenge bato amakanisi bazala kanango. Basololi. Mekasi likambango loko lezali lelo boye papa. Bokanisi ya solo mboko oyo ndenge mbebe se kotaki mwa mingi. Toko bongisa ngoka na mokolo moko te. Okonzi na biso président Moïse ayaki na cahier de charge na ye azana ba projet na ye ba programme na ye esiko yekene ko kutana na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi esika wana ndete ko banda likambo na biso tozana kati ya menace mokote c'est une personne qui est très humble qui arrive avec des situations qui il est beaucoup plus penché sur le social, l'économie sociale, le socio-économique. Et les politiques, on a travaillé. Ils ont travaillé. Et la rue réclame. La rue, c'est qui? C'est la population. Aujourd'hui, bazo réclamer. Et l'okonini, beaucoup ça la biso. Ou union sont aux autres télématins, na ba plateau, boy, tozoko solo, la tozoko. Ce n'est pas ça. Na katia cahier de charge na biso papa. Oui, ensemble. Tozali na volet économie sociale ya makasi. Oyo tozotale la pona tango tokobima peuple bayeba. Bayeba ke ya solo bato pe bayaki kupona bisope. Mais justement maman Patricia bino boye na cahier de charge bozana makanisi mais on dirait que la union sacrée programme ezana noté eloko moko ezate nanu elati nzoto te to yamba bato bela tozoto na union sacrée ezani oyezali kanisi ko bino eloko ezana no invisible ezana mo pepe boye likanisi bosi boye na ba papier belé ba document ba silabisa minene. Est-ce que je m'en attends que ça va bolingo somba union sacrée comme eloko na bino ce que vous na kokonza na kati kuna. Merci beaucoup papa Jacques na sepe na mutuna na weza malamu. Natali mboka Congo. Tant président Moïse ayaki na Kinshasa, tanga zoya to bimi aéroport akomi na Masina. Ba mama mo bapesa ki epondu. Bapesi epondu amati na mutuka, atali pembeni avec pasi. Alobi pauvreté za na mboko. Metala ba mama oyo bapesi nga pondu pamba te baza na motema ya bolingo. Soki motema ba mama baza na ngo biso pe na mboka biso ba kondi toza na ngo mboko yo kende liboso. Pondu wana eza lokola mama basenga ki espoir. Po eloko bimi na se kona eza espoir. Bazali na besoin ya espoir tant ba moni Moïse Katumbi ayaki. Sikoyo ya koloba ke toza na kisefe. Oui, toza na kisefe po ani. Pour toza na kisefe po to moni ke toza na besoin to même changement d'ici ka balobi eza pe changement. Ensemble pour la République a même appelé changement na ye pour mboka ekende liboso. Papa Jacques. Les loyo RDC c'est le deuxième pays après Yémen na rapport il y a lutte contre la faim pour Nanzala. C'est le deuxième pays. Ensemble pour la République à lobby ba maman bazo souffrir pendant la ménagère ils souffrir.
Maman bien bien yebi le loto comme un système ya femme chef de ménage. Pamba te passer les qui makasi musala ezate ba maman bazo luka bazo bunda. Néanmoins ensemble pour la République to ça là déjà agenda to na moto kabola yango o eza pour un intérêt supérieur de la nation. Pour na pas na batanga malamu. Gratuité ezala effective tina kadi tina bulungu ku ne pas na ngai. Ezala effective. Et bon on a économie na biso pe to mon a changement. Président Moïse makambo ta l'économie pe sociale ayebi yango malamu. Pona ba don en tant qu'individu à sala kango azana bolingo ya bato. En tant que une personne qui participe dans l'économie et du changement du pays ayebi lo lengeni. Yango là c'est pe la qui aya na carnet aya na desiderata ya ensemble pour la République a présenté yango pambata lobby to lingi intérêt supérieur de la nation. Panier de la ménagère et souffrir te bana batanga kelasi ekende liboso na kati ya arche de Noël le mwa bebe lobby tolingi bato ya sika maele ya sika eke na molongo ya sika pomboka ebongwana. Mais justement professeur, est-ce que Moïse Katumbi azo se sentir à l'aise na kati ya arche de Noël wana ba terme na yo, est-ce que aza en sécurité azo ka bien ndenge basangani bango nyonso par exemple bato yo ya bebana kina bango aza ude kozala na problème na bango o banda ko tali na kasumba lesa na musika mais siko bango nyonso bazana masuwa moko, est-ce que aza à l'aise? Moi je pense que c'est là justement qu'un homme d'État à l'accès aza homme d'État. Les hommes ont un sentiment les hommes ont un intérêt supérieur de la nation. Les hommes archi de Noël. Salut na biso nyonso to moni que ceux qui te vendent ka boyembo ka ezo dinda. Yo côté la situation personnelle, non, otaleli nanu intérêt ya mboka. Et je pense que na kati ya archi de Noël wana ndenge na lobaki biso nyonso to koti kuna. Et salut Nabiso, ça c'est mon avis personnel. Salut Nabiso ekozala kaka tozala na justice indépendante. On a pas kuna, on a un dossier na justice ba criminels économiques. En tout cas justice ekolandela bango. Et nous voulons une justice indépendante. Ce qui va preuve des années. Nous voulons des journalistes d'investigation. Ba journalistes ba koyana ba dossier béton, ba kozala na ba preuve. En tout cas ba opérateurs économiques ba criminels plutôt économiques oh ba kotisa biso na situation tozali Jacques ba jui ba mbongo na FPI ya mikete ba jui ba crédit na ba banque ba sakali na mbongo mboka pendant que moi professeur à l'université nazo kemba naza même na courage ko loba salaire na zo raté awa ba kotika ba ndenge wana et un règlement de compte mais je pense que salut Nabiso na kati ya arche de Noël wana et que la justice indépendante. On dirait ça molima ko bangisa ka baninga, c'est-à-dire batu muso ba fandi libanda hein ozo bangisa bango ba ko kota te comme aucun rapport mapping oya boyo ko bande plus il faut répondre de ces actes. Oui. Tous ces adultes, c'est ça la responsabilité, l'essence de la responsabilité. Quand tu as commis un acte, tu dois répondre de tes actes. Sinon, c'est n'importe quoi. C'est l'impunité. Impunité. Jacques, 18 ans, bazana pouvoir, les portes de la prison sont ouvertes. Mais au contraire, batubabima, bakoti sa ata motote. Biso tozo vivre Edi Kapenda, wana ezali ke makambo politique, c'est hautement politique. Mais ba crimes économiques ba commettre na mboko ba assassinat ba commettre ba arrestation arbitraire ba koti sa ata motote. C'est un système diabolique, c'est un système il y a ba prédateurs, il y a ba corrompus. Il y a un peuple à rejeter. Alors, Maman Bougette, pourquoi pas vos conseillers qui Moïse Katumbi a opposant, Nengalobaki à s'inscrire dans l'opposition républicaine, où ils ont mal à où ils ont mal à condamner. Et j'informe d'ailleurs que le budget 2021, Bombi, plus ou moins 370 000 dollars pour le fonctionnement. Il y a opposition, ça dit porte-parole, il y a opposition, moins locaux, ils ont la caisse, la poche, pour organiser l'opposition. Mais non, papa, l'opposition républicaine. Est-ce qu'il y a qu'il a quitté l'opposition républicaine? Non. Nous arrivons, quand nous venons ensemble, pour notre solo là, papa,
Moi, je reste qui je suis et vous restez ce que vous êtes. Mais nous mettons nos idées ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire aussi ensemble. C'est vrai que le mot revient souvent, c'est peut-être une tautologie, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des plans, il y a des projets, dans les cahiers des charges, il y a des choses qu'on a amenées, il y a des choses que tu coupes. Il y a un des autres comme Masolo ezali mingi. Masolo ezali ya mukolo moko te o batu bakanisa ke soki lelo kaka katumbi aye nde tokobetela ngo maboko to lobi so. Non, il faut baye basololi. Olobi boye ngape na zongi boye olobi boye. Ce sont des échanges et ce sont des hommes politiques qui parlent. Pona, il faut ezala na poids makambo ba komba zolo ezala pe na justesse papa. Omoni to vandi mama to uti kolobi 18 ans presque dans l'impunité. Même la justice là, commence sur la rue. Quand tu es dans studio na yo awa. Déjà quand tu klaxon et bandi, biso tozo o ya jouer na sens inverse ou jouer na sens mosos. Il faut tous aller na droiture. Changement au tolinga qui tombe même na cadre de l'opposition. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que changement est possible, maman Patricia, pour nous compléter, et maman Brigitte, pour finalement, il y a Sakango, à part peut-être Jean-Marc Kabound, il y a eu des PES, mais ce qu'aujourd'hui, gouverneur Moïse Katumbi, il y a Kabila, au Santina Lambert, même des porte-parole, il y a Kabila, aujourd'hui Steve Mbika, il y a commis Tshisekedi Cap 2023. Finalement, tout peut s'attendre à prendre raison. Et comme on a des FCC bis, mais des Mogalobi, ils ont des anciennes coalitions élargies, des commissions à Sikabaye. Donc en réalité, il y a une bonne humanité. Merci beaucoup, papa. Il y a solo motu neza malamu mais il y a neza litomba ya mboka. Na lobi boy. D'abord, union sacrée. Union sacrée pour nga ceux qui n'a pas sa définition à terre no benga ngo na loba na mokonza mboka chef de l'état. Union sacrée sengele zala ya ba mama na ba papa ya ba kamikaze. Ba oya na kati pona mbongo te pona kote ka bloc babele sous-sol te mais bazoya balobi nga na yende pona mboka ebonga changement de banda wana ba kamikaze baza bato azolo bakeno na ekomitika na ekomibonza nazali kabo pona mboka nde bato wana nde donc président de la République abeti mela bi état de droit effectivement bato bazoya ebele parce que tant le président ba ki bato baya ba kite ba sous-sol baya te abaki ba souche politique nyot ba formation politique nyot so baya nde baza koya na ya malamu baza na ya mabepi baza mais likambo ezali que président de la République aza moto azo sa pe analyse ayebi bisika ni to uti il y a 30 ans quand Tshisekedi a salaka pe union sacrée de l'opposition et ça là qui peut le la arche de Noé et souka ki ndenge souka rassemblement pe ebotaki mais si quand to komi bongo président de la République aza partenaire ya opposition parce qu'il a fait appel à ses pairs ndaki salonta ngaka Moïse Katumbi abengi bango ko lobi na Jean-Pierre Bemba to kende liboso abengi bango pour na nini pour l'émergence d'une nouvelle gouvernance pour un changement et qu'il y ait des changement mais c'est comme les acteurs il y a un matata pour nous tangier la tribune il faut de nouveaux acteurs est-ce que bote lopasika il y a un lobby na kati ba formation politique eza ba kolo baza na kati eza pe na ba acteurs to benga ka ba héros de l'ombre bon bazalaka bon baskuta na kapena bazo ba pesa information bango pe bazali bazo former pe ba formation politique tant ba ko tirer ce que tu as vu que notre ligne bilonga kalaté mais effectivement ba bilonga sika bazali yo so mona déjà maman bien na gouvernement aze longa sika yo mona maman Brigitte on mona maman Patricia tout ça bilonga sika tout ça na kati ya ensemble pour la République nous sommes là pour l'intérêt supérieur de la nation na lina bakstani comme on a une lobeza montu ya toujours le bakeno union sacrée batunion sur bazokota mais président de la République faut tenir compte il y a évaluation biso faut to sala biso mais évaluation est salema qui pour un rapport mapping il faut tenir compte na rapport mapping et ça musale salema qui et puis kosunga biso to yeba banani bazala ki ba acteur ya ba assassinat na ba crime président de la République il faut attirer rapport mapping na mesa nani aza awa pona nini esalaki nini et bon aussi quoi akomema nini na union sacrée ou akomema bosoto na union sacrée akokota te aza nesika te
et puis asuka wana te amema ngo mosika à part rapport mapping c'est la évaluation sans complaisance. Il y a état politique, analyse politique pour avec qui allons-nous travailler, avec qui irons-nous dans cette union sacrée. Mais justement, est-ce que professeur Naoki Babouakiyoawa, est-ce que vous croyez que l'union sacrée va faire la promotion de nouveaux acteurs, topé actrice, le la bino bilongia sikaboye pour est-ce que tout le monde est comment compliqué? Ce qui est mutua sika kota gina union sacrée. Mais Steve Mbika yaye, Mende aye, poste yango na misu, José Makila noto yokite, bazana nzela wote koya. Bon, ce qui bousa déjà zali, ce qui balobi ba ya, ba Tchekomba mama Biebia, ba Tchekomba mama Brigitte, mama Patricia, ba Tchekombo ya Jeannette Kabila par exemple, na lobite kazakuna, siko baloba pona poste yango. Fonctionnaire. Est-ce que vous croyez vraiment promotion bilongia sika na nyo sake ko salem? To l'homme vous rejoindre la personne sur la TV ou bilongia ko kanga, o to ça mécontent. Merci beaucoup Jacques. Mais avant de répondre à la question na lingina lubana ce que tu as dit, Moïse Katumbi bâtit 371 000 dollars pour l'opposition. Vous croyez vraiment que Moïse Katumbi a besoin de 371 000 dollars? Azoya Poinangote. Il a déjà dit il n'est pas chercheur d'un emploi. Je crois que dans le Congo, Mobimboyo, Oebinga bien, Ngai Nazara fanatique à Motote. Nazara fanatique à Motote. Mais Oebi bien que dans le Congo, Mobimba, ce qui est un opérateur économique, Baza combien? Il y a déjà un bon gonaï. Azoye la pour un salaire, franchement, Azoye la pour un salaire, Azoye pour un idéal. Azoya Pona Azana quelque chose à défendre pour cette nation parce qu'il croit. Azoya Pona idéal, makamu Joseph Kolobate. Oui. Akimaga mutunambongo te. Pardon? Akimaga mutunambongo te. Motoni. Motoni. Non, c'est kasi yango na tozoloba. Na lobby que il faut tozala justice impartiale, une justice indépendante. Qui doit travailler. Ceux qui akimaki mutunambongo ba preuve ezali. Ba kolandela ye. Que va juger certaines personnes et pas d'autres. Ça, c'est pas une. Pardon? Mais Joseph Kabila a joué Kimbongo Wapi. Yopengana n'a autant de combo à batute. A joué Kimbongo Wapi. A joué Kimbongo Wapi. Commissaire Ndenge Wanambongo Joseph Kabila. A joué Kimbongo Wapi. Tout le monde a qui est Ndenga Yaki. Nous, on a qui était. Les ressources. Mais je n'aime pas parler des gens, j'aime parler des systèmes. C'est un système. Système où Bomi Bisso Namboko est un système il y a impunité. Impunité. Pour répondre à la question, franchement, je pense que dans l'union sacrée, il faut établir critérium. On ne peut pas travailler sur base des sentiments, de subjectivité, il faut objectivité. Ce qui maman Georgette Azali, Steve Mbika Azali, bâti un critérium, batala qui répond au mieux au critérium pour l'intérêt du pays. Moi, je n'ai rien contre Steve Mbika, mais il y a des gens qui sont tellement opportunistes que ça me donne un dégoût. Tu ne peux pas être kabiliste, moubutiste, tshisekediste. Il faut quand même avoir la conviction, la conscience. Tu ne peux pas servir Jacques Kalonji, ou servir Jean-Pi. C'est ce manque de maturité, ce manque de conscience, de conviction. On a toujours bien un politicien alimentaire. De la beefsteak. Ils n'ont rien à défendre. Maman Brigitte, est-ce qu'un ensemble, maman Bazanesika? L'ensemble, oui. La température, est-ce que maman peut passer en place? Nalobi, oui. Pour mon konzina biso, ayambaki biso, apesi biso esika munene. Alobi, akobosa na biso te, tozali. Pe ayambaka biso. Ayambaka biso penza na boboto pe na bolingo. Pe ayokelaka biso, ayokaka oyo tolingi toloba. Kasi ndenge ya azali wana na république oyo ya biso. Nde tomoni lokola tozali na esika te. Mais na kati ensemble, tozali kopunda pote bapesa biso espace oyo esengeli ke mama azala nango. Mwasi azala nango. Parce que mwasi azali, il faut bâtir au centre de la nation. Il n'y a pas que Moïse Katumbi qui doit nous mettre au centre de la nation. D'ailleurs, je crois que même le président Félix l'a déjà dit.
basi il faut être au centre de la nation. Basi tozana mayele na biso, tozana makanisi na biso, tozana bolingo na biso, tozana ba compétence na biso, papa, tozana ba expertise, tozana makambo nyonso masengeli oyote moto ya mokili po bato bakanisa tozala tozape bato ekela mo ya nzambe ndenge tozali boye, tozali tokoko pusana tokoko sala pe likambo e mwanani bato pe bakamwe. Donc il faut que l'on ait pas préjugé tout peut être fait et nous avons nos compétences et on a lobby ensemble tous les sika ya mutuya pe toza ko senga lisusu ke to vanda na sika ya mutuya. Voilà la conclusion to komi na suka masolo na biso maman Patricia finalement eloko ni ba maman pe population de manière générale ba ko zela en termes d'attente na union sacrée eko bongo la nini eko changer nini parce que de toute façon tu es prix il y a ça combien madesu tu es prix il y a ça combien fufu tu es lipa eza combien et après union sacrée to kanimi sto fungoli qu'est-ce qui va changer. Merci beaucoup papa nako na mokuse nako lobake tokolo tolobi do loba lopoto to loba lingala mais na suka na sanya mama na nzunga kitunga mama eza na nini na mutu ya bana eza na nini ba mama bazozela éducation ya bana ezala stabiliser ba mama bazozela panier de la ménagère ezonga malamu ba mama bazozela mboka Congo ebima na pauvreté esali ke mabota ekufa et déchirer ba famille bana basi ba komi le phénomène ou botamaki à cause de la pauvreté parce que nandaku panier de la ménagère ezama ezokokate malonga ezatenza na motini bana na kuluna etini bana na makambo belé okopesa mwana la famille c'est la cellule de base mais moi na quoi faire nandaku mona ke ya relier ezate ya kolate ezate na ke na balabala. Les enfants sont abandonnés à un père qui s'appelle la rue, à une mère qui s'appelle la rue. Alors que la rue n'a pas d'enfants ni de famille. Il y a tout ce monde en Boka Congo, ils ont quoi jeunesse n'a plus abandonné, pas battre pauvreté, ils ont ancré. Mais ils n'ont sacré tout limite au moins un résultat concret par rapport à la vie sociale, il y a population, il y a communauté. Maman ko se platon ba la battre classe. Maman ko se platon pendant que la ménagère ils ont souffrir. Maman ko se platon ba politique, ba ti na kata motema na bango mboka Congo. Batie na kata motema na bango intérêt na bango teme balobi mboka Congo na motema tokende liboso pona basi na bana. En dehors il y a social kolia mais je rappelle la zone timalo papa maman Brigitte pour maman professeur ko clôturer insécurité ce kotali ba image o ezana est ba kingo d'ailleurs image circula mama bakati kingo babomi pe mwana na sani ya polele aya fandi likola muto ya mama soki pe na idea mwana ebeke mama kufina mtalali pongi nzoka mama sakei makile zotanga mwana yebite finalement que faut-il faire pour na ko arrêter l'hémorragie wana na est et si là c'est vrai to ko bunda union sacrée buzoka bolaka ba poste zo baluka sika moko mais kuna soki monsieur zo lekana beni bazo landa biso siko na beni et nous connaissons ça maman on a pas croire na bino. Papa merci mutuya wana ezali makasi pe ezali mawa pe leur nyon surtout na mona ka bakonzi ya mboka biso nyon soto lelaka kaka yango insécurité na mboka ezali mingi papa totangi na koki ko minimiser batu ya benité na koki ko minimiser ata mokite po kuna eza makile zotanga basi bazoyokana na pasi bana bazana pasi mais toyokanaka awa toyoka kile réélection awa biso ba peuple oto votaki tozaki ko telemela likambo que armée na biso bakolendisa bango po ete bakende kosunga bato ya beni na est mais tilelo toyoki nano te donc yango nde bakonzi ya mboka ifo basala ya mibale oza koloba kaka insécurité kuna papa insécurité ezali na kati ya ville ya Kinshasa et sali passe dernièrement tozi drame familial bozana deuil bozakolela bakoti babomi mokolo matanga babomi bana mibale na ba machette papa insécurité pona nini pona mwa mbongo naloba mwa mbongo po congolais ata 100 francs comme mona ngo pesa za mbongo bakoteli bato bokoti taxi ezana insécurité olingote mana balabala ezana insécurité bocheli biso couvre feu awa ezali na insécurité sécuriser la ville et sécuriser toutes les villes na yokaki na lobi bien tuzala ki abalobi armée oya biso
et côté les mêmes comme insécurité mais na ba cellule union surtout mais et na ba ville union surtout mais oye exceptionnellement béni nanu na yoka kité ke ba komi kuna. Ok. Alors, Maman Brigitte, au niveau Baxa, Maman Patricia, pardon, au niveau Baxa, comment répondre à la sécurité, je crois. Mais la sécurité totale, bateau ba oufi pour la béni, n'adisa et l'équipe de Covid-19 na mboka Congo. Bateau ba oufi na béni, na bateau ba oufi na Covid-19, bateau béni l'équipe belé. Yango yosenga mukona mboka na pesi mela a procédé à une évaluation sans complaisance de toutes les zones en conflit. Basta la évaluation pour ressortir les causes et mettre fin et dénouer les goulots d'étranglement pour que changement et quota. Nous sommes mobilisés pour le Covid, pour la Covid. Et bon massacre à Beni. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Tous à la guerre. Tant il y a biso et bandaka Kosovo pe bandaka. Guerre à Kosovo est si là. Kosovo est comment le stable. Mais biso tu le tous à la pays en sous-développé. Les loyaux, tout autres la mboka na biso, les Congolais meurent tous les jours. Covid-19 en gros est vendu. Mais autant de morts à Beni, les familles pleurent. Les loyaux, la population est instable. Bisika bipai bana bakenda. En tout cas mon konzamboka face à la haute bengi évaluation sans complaisance. Alors professeur Didier, on va clôturer masolon na biso ba maman et ensemble maman dynamique pour un changement to yamba kibino et lo koni message ngana ko sepela olo balanga total ba maman ba compter parce que ba maman nyonso ya Kinshasa et Congo ba ko ya na makamba politique te mais bino bozalo ko la ba représentant na bango est-ce que ba ko tshela pena bino motema. Merci beaucoup Jacques, mais avant de répondre à la question, on a insisté sur ce point de la tuerie à Est. On a Beni. On a projet Ebola. On a Beni. Je vous assure que ma cambozo le kakuna c'est moyen qu'on explique en exact parce que Batouana l'air baya kako attaquer, ils ne font jamais de revendications. Et ça kapana ba semer désolation, ba semer ba intimider la population, ba tika ba place wana dans le cadre il y a plan na bango, il y a balkanisation, il y a Congo. Donc insécurité eza makasi et ngai en tant que militante parce qu'avant na kota parti politique na militant mingi dans la société civile militante il y a protection la promotion des droits des femmes eza biloko kondimangote. Je pense que le président de la République azalaki les mains les pieds liés bato basala makambo na est kuna bango wana nde bazalaki na ye moyen zo penza ba décision ya ko mettre fin ngana na mitunaka Monisco azakuna soki otali bachar ya aéroport to avion na Beni eza ya Monisco mais tout le soir okoyoka baye ko attaquer bato na tongo bomoni bachar ya Monisco na balabala. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le président de la République na kati ya cadre ya union sacrée, il faut pas vendre la likambo wana penza batira kaba ficelle à partir à Kinshasa. Tout ce qui se passe à l'est, c'est à partir de Kinshasa. Il faut au moins clair na makambo wana. Je crois qu'il faut au moins clair na makambo. Est-ce qu'on peut compter? Avion mi balé et où tu ko koya. Deux crash. L'un des pilotes azana balabala nanga. 33 ans. Atiki mwasi na mwana 4 ans. Lobi nazalaki na matanga. Okondimate et c'est avion et monanité. Avion et monanité. Le deuxième avion qui est allé pour secourir le premier avion et ça lui crash et monanité. Donc le pilote de 33 ans là, vous vous rendez compte, sa femme. Non, c'est des choses hein. Je crois que na kati ya union sacrée priorité de priorité voilà. Il faut ezala sécurité. Conclusion et conclusion nangai ezali ba mama ya Congo nyonso toza ko bundela protection na promotion ya droit ya ba mama na kati ya union sacrée wana soki to koti to ko kanga maboko te ndenge to mesana toko sala makele le kuna pour que bazope en considération ba problème ya mwasi parce que ce que tali économie parce que na le sécurité d'abord sociale économie ya mboka pour le moment 80% économie ya mboka ezana maboko ba mama to lingi avec ba Moïse Katumbi président bengi bango eza kuna te mutra mutacha mapeka boy
ba fédérer mayele na bango, ba fédérer ba idée na bango, ba fédérer ensemble ba ressources na bango. Mutu na mutu mi bossa na nanu, ba tia nanu Congo devant pour que tu aies soulager ba maman. Oh, bazo souffrir, bambimaka na 5 heures, bazongaka na 20 heures, abandako tout à pondu pour aller trop c'est trop. Ba maman Congo balobi hein, trop c'est trop. Je pense que ce qui est sacré est simbité parce que toye kuna na espoir que changement est kozala, ba maman pe bako telema na kati ya mboka oyo. Merci. Et ce qui biso to bota bino. En tout cas, merci. Maman Soba le bandi na kekaka, maman professeur Biébié, Georgette, merci. Merci à vous aussi. Maman Brigitte également, merci. Maman Patricia, Merci. Voilà, Binopé, vous avez belé à Nabiso, merci. Émission est disponible sur YouTube. Vous avez besoin de Nabiso, vous avez besoin de la réaction à Bino. Merci. Au revoir.